bah, nous surtout considérés comme héros. Je ne parle pas sur le plan politique, mais bah, héros, il y a Mokao. Donc, bah, Koko, bah, Mounaka pour Mokao et Téléma, bah, on va tourner comme un chemin de fer, bah, ancêtre, on a mis surtout, bah, tourner les dos, la population congolaise qui va tourner les dos dans le monde. Après l'indépendance, si tu comme en décembre, avant 2022, il y a bien été ça. La perte de vie humaine, vous allez moi et belé. Mais, je vais belé dans la mort. Voilà la bombe. Sur la ligne, la profession. Au moins, la caractéristique, nous surtout, au étangamaki, que le président Moussa Sala pour monsieur Tolandi, au moins, la caractéristique, où on a nous surtout. Et ça, pour le président Kabila. Moi, na balandi ya chaîne YouTube Nabiso Info Plus. Merci na abonné fidèle Nabiso. Nga bino Moustapha Malembe na bisaka bino ke bomesana na nga bayanga bazaka wana scotché cimenté pona kolanda mainyo so to diffuser la ka bango. Na ko banda position ke na remercier bayanga yi na sima caméra ndeko Elisan pour mon deuxième cordon Lukman Mudingumba mon vieux Babi Mboli agence Badem au Bercy. Oui, dans la soirée, au Tchèbilo, partout dans l'Europe, tout comme c'est un petit n'importe où dans l'Europe, collègue à l'agence Moussoussou, il y a un conseil qui va dire Gauchi Goster, Rachid Nyongwa, merci Nayo vraiment, Emmanuel Moussafou, Tozobeta Masolo, Nandeko Moko, un habitué déjà, il y a un peu plus, maître Aruna, maître Chaka Aruna, Topé Aruna Chaka. Il y a un maître spirituel mais toujours le belane angle mususu bato ebele ba yebi biso na maître sala na ye ezali toujours le belane beaucoup plus ba liens familiaux mais lelo toujours le belane ye maye matali mboka selon spiritualité maye matali mboka ndenge nini lelo yo lobi to commémoraki 61e anniversaire il y a indépendance, il y a Congo, 61 ans après l'indépendance, Congo est au Tambola, troisième vague, il y a Covid-19, état de siège. Étant que maître spirituel, Balobi, la spiritualité domine, on est surtout au monde en physique, avant il y a moins salama, et où ta canane na spiritualité, na ba oyo baebi, tout kolo ba yango mingite, na koleka na kopesa ndeko Chaka Aruna Mbote bonne santé maître Chaka aux maîtres spirituels ba tebele ba ta la côte déjà le tobito le na mboka 61 ans après l'indépendance maître Chaka spiritualité et zolo bandé topé 61 ans après par rapport à la spiritualité. Oui, merci pour la question. Donc, donc, on a beaucoup plus du côté spirituel. On a d'abord un apolitique, dans un cas du côté spirituel. Avant 61e année où il y a l'indépendance, avant, les amis avaient influence sous. Tout comme influence spirituelle sous. Après 30 juin à lobby, après tout comme 61e, après 61e, donc ils appellent là-bas nouvelles influences où ils ont influencé mon cannabis. Et ils ont influencé les milieux politiques, les influences spirituelles. Avant 61e anniversaire, donc avant les 30 juin, il y a un Oyo, tous les cas qui lobby. Tu vois qu'il y a une influence sur mon coboye. Donc, les 30 juin, les qui, Oyo, tu commémorer qui 61e anniversaire, et les qui, tu continues les lots, les tours, le 1er juillet. Ils appellent une influence sur mon sous. Maître Chaka
avant ils avaient influence nini lelo pe combien influence nini sur le plan spirituel mo réseau tambola nini bon influence voilà avant alors avant 61e anniversaire Ikoka influence aux Izalaki sur le plan spirituel d'abord nous surtout baza considérés comme héros. Je ne parle pas sur le plan politique mais héros il y a Mokao donc Koko Babunaka pour Mokao et Téléma Batonaka chemin de fer ancêtre on a mis surtout tourner les dos la population congolaise qui va tourner les dos dans le monde. Maître Chaka, yolobi bao ba héros oyo baza ba politique te. Baza ba héros. Non oui, olobi bien que na politique te. Na lobi boy, na très bien. Na bengi bango ba héros pour la vie, pour parce que ba militant. Ba œuvre au bango ba sala. Ba œuvre wana yango pe sont bénéficiaires dans motivo. Bien que chemin de fer il y a Kin Matadi, ils ont vraiment sous opérationnel pensati. Ça va pas tant mon train mais ils ont sous vraiment opérationnel. Donc si mon délai il va qui a su ma binda ba no kanga non, ils arrivent pas noir. Dès ba ça pour ça. Donc baza ba héros parce que ils ont donné les meilleurs d'eux. Là, on a on a des mots ba héros. Bango wana nyonso tu wana. Bao nyonso. Ba travailler pour la bien-être ya Congo. Ba pesi moko Congo. Sur le plan spirituel. Ba pesi moko. Wana avant. Ba pesi moko wana avant. Avant tout que ça soit 61e anniversaire. Avant. Mais après, si on est commis, si on est amis. Au Congo, bon, après, les aboués, ils ont un makambo, ça, la milieu politique. Il y a bien tout ça. Mais Chaka, est-ce que makambo ozo mesurer degré pour ça là, pour influencer Mboka, ozo loba, quand on est tout loba, que batubala na maître Chaka. Qui paye tous les animaux. Message nanga est un message beaucoup pour frustrer bateau. Alors frustrer bateau. Message nanga on a fait ça. C'est un message pour on a vu et pas une entité originelle ya Congo. Entité originelle. Pour abanda ko betela na masolo ya royaume Congo ndenge bandanga depuis l'an 840. Entité originelle voilà. Et en plus de cela, Matumingi baza ko embrasser occultisme aux nocif. Mais yango est comme si on voit pas photo. On voit pas charognard. On a pas congolais. Oui. Et bien bazo pour embrasser ba occultisme nocif. Yango zo bebisa. Yango pe eza ko influencer mboka na biso na makambo mingi. Maître Chaka tosala no déjà émission oloba eloko moko na zalaka nango lelo na tuna. Il faut ba kondi ya mboka, ba autorité ya mboka oyo ba contacter bino ba maître spirituel. C'est par rapport ya ba makambo ozoloba to eza sous na makambo mosusu ezali que Maître Chaka linga koloba te lelo pe loko atozi occasion koloba 61e, 61 ans après l'indépendance, koki koloba makambo lelo bato pe lebele bayeba pourquoi tout ba autorité ya mboka ba luka bino. C'est pratiquement difficile pour l'autorité ya mboka ba contacter biso, c'est pratiquement difficile. Pour la plupart na bango ni bazali wana baza na kati ya ba ordre ngumbuyi, ba ordre mystique ngumbuyi. Donc d'office vous avez interdit pour bailler vers biso ba maître spirituel. Vous avez interdit. Mais ce qui message est allié ya koloba pona mboka ndongo lobi déjà boye. Ba héros ba militaki pona mboka ba salaki pona mboka ba pesi déjà mu Congo. Voilà na fongolinga brèche moko. Mais ba brèche c'est belle na fongolinga brèche moko.
naza na ba révélation ebele ya mboka na biso mpe ba révélation oyo ezali que soki ba acteur politique batie yango en marche en tout cas mboka na biso ekokole mpe kozwa envol moko donc envol moko extraordinaire. Mais tout ça que lelo po tout changera déjà régime tout ça là qui na le président honoraire JKK Joseph Kabila Kabange lelo tout ça na président Félix Tshisekedi Fachi Beto tout mesa na koloba kosala parallélisme moko que pouvoir oyo elekaki na pouvoir oyo lelo toza nango na spiritualité étape eza ndenge nini maître chaka niveau 2018 ezalaki tokomaki na 58e anniversaire ya mboka na biso ya Congo. Na temps wana influence oyo nga na lobeli avant 61e année ya indépendance influence wana ezalaki te influence oyo ezalaki ya mabe wana influence wana ekoya après ekoya après tant tokomi na ba 2020 ekoya influence wana cause ya influence wana ekozala nini cause yango natangaki yango natanga nalobaki cause eza que baancetre wana oyo bamilita mpona mboka oyo donc bamilita avec leur dernière énergie bango nyonso nde bapesi mboka oyo oui bapesi yango mokongo mekozala na cause moko boye avant po epesa etila bango na bapesi yango mokongo mpo parce que la plupart ya bato mingi ya baacteur politique mingi baza koembrase occultisme nocif. Ah oui. Donc kanda wana yango ezali que bango problème ezali nini problème ezali que même ata na époque ya son excellence président Kabila le président honoraire que j'ai salué en passant même ata na époque na ye bato mpe baembrasaki occultisme nocif bazalaki mais au fur et à mesure ntango population aza kose lamenter na likambo moko boye na eloko moko boye oyo ezali eza koagase ye du jour au lendemain ebotaka mpe malédiction na mboka mpe ebotaka malédiction epa badirigeant politique. ozo comprendre na ntango population na bandeko ntango population baza kose lamenter na eloko oyo ezotungisa bango to eloko oyo bazomona te solution oyo normalement ntango bazoloba maloba mabe oyo bango bazobimisa eboti malédiction na mboka mpe malédiction wana ekokita tie par baautorité politique. maître chaka toyebi na ancienne époque babandaki koconsulte bamaître spirituel par rapport ya baidée moko boye mpona mboka soki totangi na bible eza ndenge wana batangaka courant bamaître spirituel bazalaki lokola baliswi ya bakonzi baliswi ya bamboka lelo oyo na kotala mboka ndenge olobi toza mpe na mwa bachangement na kota est guerre legimwa mingi président de la république atie état de siège na ndenge ya spiritualité état de siège mpe eza malamu to eza malamu te oposer la question ebele poser na question moko mpona répondre na kati ya baquestion na ngai oposer la question ebele poser na question moko mpona répondre après toleki na mosusu na répondre lelo toza na état de siège na mboka par rapport ya guerre ya est yango kutu eza ya nsima kofobanda na wa liboso question otunaki liboso tingana na question mosusu te bamaître spirituel kala bato anda koconsulte bamaître spirituel mpona kozwa mibeko moko ya mboka que non ava tosala boye yango eyesi ngai na état de siège
lelo yo mboka na biso bazo consulter bino ba maître spiritualité. Mboka na biso kokende na niveau nini, mboka na biso kokoma ndenge population na biso ça va bâtir na ba nyonso. Pour ceux tozongi na ba époque monarchique, ba roi, ba empereur, ba Cléopâtre, ba reine, ba souverain, de ba benga banka, de ba benga ba souverain. Bazalaki na ba oracle na bango. Po bazalaki ko yebisa bango makambo ezokende mboka ezokende mitala bazalaki oracle bazalaki. So la plupart lelo, la plupart y a ba acteurs politiques. Bango beaucoup plus baza ko s'appuyer na bato ko esengeli pas s'appuyer na bango te pour créer la mo ata influence moko ya malamu. Tout le monde a pu consulter ba pasteur ba prière tout ça ma kuna mboka. Na pesa pas l'exemple moko. Ozala misu ni balé, n'est-ce pas? Ozala misu ni balé, ozomona. Mais est-ce que misu no wana ezaka capable ya mona mkonga? Sans aucune aide ya miroir. Est-ce que misu ni capable de mona mkonga? Cela montre que ba acteur politique nyonso bazawana ata mon côté ezala tana bato baza pembe na bango ata mon côté a ozo ba révélation o na mettre chaka na mboka o mabe ya likabo to mabe ya eloko mutamona ngwaza na kali banda na za politique mutamona na mabe azaka libanda yende mutamona biso ba maître spirituel tant que culture wana kozonga te qui va consulter la biso ba maître spirituel o ngai maître spirituel na flatter o te nde ba pasteur nde basala avant nde ba flatter na bango pasteur akopesa ba prophétie moko eza caractérisée par des prétentions démesurées a flatter yo na flatterie wana ayebi ke opesa mbongo mais nga na posa mbongo na te pour la mission moko na mboka mission na ezali que il faut na réformer bato sur le plan spirituel. Mettre chaque mission na ezali pour réformer bato. Oui, sur le plan spirituel. Aux acteurs politiques bato donc couche nyonso ya population bango nyonso bazala réformer spirituel. Naza na temps kutu te ya kosalela moto njali loto ya koflatter moto na temps wana te. Certes, c'est la spiritualité qui contrôle le physique. Moi, je suis un maître spirituel. Spiritualité nanga. Et la kisinga parce qu'on a remaquillé à vous pourquoi? On a maquillé à vous. Mais chaque fois que tu es belé baloba que Facha osala inanete les autres ont na 30e année, 3e année de 2018, les autres 3e année. Bayamba bango pour aloba ki yango bayamba ki mais mettre ça basolo baka que non réforme il faut ça là il faut pas consulter et comment ça la peine eloko moko te mettre ça ngolo baki na mboka o soki bosali boité bosali ça avant bo mettre ça ka libandingi ka te ya bika il faut pas consulter kaka. Merci pour la question. Merci pour la question. D'abord ngai nazo lancer défi na mutu te. Na ola kisabe mutu te ke no tenga na danger koleka yo to mana tabu. Ngala lobi kaka que mabe o ezala kati ya mabe o ezali place moko bato ba na kati ba mona na mabe ona te. Le mutu ali banda na bona mabe ona. Na pesa ki yo lisese ya misu. Na pesa ko lisese misu. Bato nyonso bazana ba makambo ngana yebi pona mboka o baza ko ba vision nyonso tout ba message nyonso to mboka o ezaka na mutu moko te. Entité principale originelle. Entité principale ya mboka na ya Congo azali ye wana nde azo révéler a révéler no makambo ya mboka na pour mboka Congo ki tunaki likambo ya président Tshisekedi ba Congolais faut ba yeba eloko ba président nyonso tout oyo biso de connaître na mboka au bandana le tout premier président Joseph Kasavubu le tout premier président si na président actuel pour tout ça
président Tshilombo Tshisekedi. Bango surtout, bazala déjà cité. Wow. Bazala déjà cité. Namabumwa ba mama la bango. Ok, bazala déjà ba président. Bazala déjà namakila à leadership. Ils ont pas coûté, ils ont pas cadeau. Ils ont pas coûté. Ils ont destin à bango ils ont déjà tracé. Ils ont pas coûté. Mais chaque président a marqué époque. Neti Kasaboubou, il y a Zalaki acteur principal de l'indépendance. Il y a Mumba. Mumba n'a pas cher des actes. Il y a les premiers ministres. N'a autant qu'à la président. La présidente. Mobutu pas marqué qui est époque. Unité nationale. Ah, qui n'a pas ramené. Unité nationale, n'a pas recours à l'authenticité, tout. Ah, qui n'a pas ramené. Musée Kabila. Libération. Musée Laurent Désiré Kabila. Yé, tant vous voyez. Qui philosophie des amis. Il faut se prendre en charge. Philosophie des amis, c'est la cantine populaire. Ne jamais trahir le Congo. Dans la cantine populaire, il faut se prendre en charge. Le président Joseph Kabila Kabange, le Raïs, il est envoyé. Envoyé. Ayaki pena visionnaire. Vision à Saïdini, il continue à vision à Eosuka. Eosuka, qui a ça sur le pouvoir en 2018. Le président Tshisekedi a su le pouvoir. Azo Kenya, déjà tout en 2021, Azo Kenya déjà vers la fin du mandat. Donc, le président Nyon Sotou, Bazala déjà cité. Ils ont dit que on a quoi au gouverner Mboka des erreurs non c'est que vous sur des erreurs c'est que vous corriger ça pour mettre du destin à la Nzambe ndé a tchabango pour un programme par où ils vont avoir président de la République maintenant chaque la polémique et vous avez besoin na botu na yo question par rapport il y a récit autre au Ghana Kimbangu que 4e président Yinda Obomisa Mboka. Na lelo ekomi il paraît que ezaki président Kabila te eza Félix Tshisekedi. Maître Chakaza maître spirituel par rapport il y a ngambo na yo iloba na likambo wana eza te. Bon makambo wana bato ba comprendre ngo bien te. Bato ba comprendre ngo bien te. Surtout ceux qui makambo ekoti kaka tendance politique. Couleur politique. Dans le en faveur, il y a poids politique, il y a tendance politique. Bon, moi personnellement, je n'y a pas de mais place au Siko, il y a ça qui va se confronter. Kaka, le président Kabila, le président Tshisekedi. Moi, place pas toujours confronter, confronter. Parce que ce pour l'indiquer dans la carte, il y a tout le monde prophétie pour bâtiment la nation. Sur l'année la carte profession. Au moment là que la caractéristique nous surtout au étangamaki que le président Mouba Sala Boya monsieur Tolandi au moment là que la caractéristique où on a nous surtout et ça collé par le président Kabila. Na ba caractéristique nyonso ce total ba caractéristique wana eza collé nyonso oyo ndenge aza boye akosangisa mboka oyo akozala boye oyo akozala boye akozala boye akozala boye akozala boye ce total au président moi akozala jeune yo na bina ce total ba caractéristique wana nyonso tout au moins ba caractéristique wana nyonso tout c'est pas to retrouver ba caractéristique wana nyonso pas président Kabila. Et là, on est à ce qu'on pito pas les amours. On va lobby, en faveur, il y a tendance politique là-bas. En faveur, il y a couleur politique là-bas. Oh non, pour le président Joseph Kabila, il y a qui continuité à papa, c'est que les deux ont fatigué béton. Babylone, voilà, nous sommes. Maintenant, chaque ma caractéristique. Tout la question.
Une question. Dans l'émission qui est ma caractéristique, on a mis surtout. Tout le monde a toujours éclairé par les par rapport à ce tout. Ma caractéristique, on a tout le monde a polémique, tout le monde a là, apolitique. Là, il faut nous spirituel. Mais on a un intérêt à flatter. Pour ça, on a dit qu'on flatter, on a dit qu'on détruire la spiritualité. Mais à chaque état des sièges, est-ce du jour au jour, on a vu sur est-ce pas au coup pas? Président fait tu sais que tu as dit non. Tout ça, l'état des sièges, gouverneur, au bapose à la Kuna, n'a pas beaucoup moi nous ezali, il faut à la carte généraux. Ça l'état des sièges. Pour la spiritualité, nous aussi on est cause à la topé spiritualité au lobarandezo le bilakayoni par rapport à makambo est. Bon, makambo est eza makambo milai eza vraiment milai makasi makambo est. Bon, état des sièges eza problème là. Eza problème te c'est donc eza na carte constitution na biso. Eza problème te état des sièges ou pas eza problème te. La façon de multiplier la sécurité la partie à l'est de la République, ils ont embêté. Décision là où le président Tshisekedi a su, ils ont embêté. C'était une bonne décision. Na quota où va faire ça qui est, na va conseiller na y, nous salons au salaire, nous avons une décision, c'est ça. Gouvernement va warrior, tout cité voilà, gouvernement va warrior, maître chacun, maman au basali, maître chacun maître spirituel. Et là on a vraiment nous sommes là, les causes années spiritualité à 4 jours années. Ministre, il y a souvent des ministres, il y a souvent. Au bazar, le gouvernement va warrior. Warrior, on est warrior va plus la mot anglophone, ils anglais, ils ont mot anglais, ils ont mot français warrior. Ils ont mot français warrior. Bonne chance à Bango dans l'apprentissage au Barosala. Pour exemple, par exemple, on a une étape d'apprentissage. Bassa l'apprentissage. Bonne chance à Bango. Conseil ni no ça Bango est un maître spirituel. La ligne de conduite ni no na premier ministre na ministre ba ko na par rapport à la spiritualité. Conseil ya malamu. C'est d'abord éduquer ma conscience na Bango. P conscience na Bango. Ils en a beaucoup plus et c'est fustigé dans ça. Conseil. Une toute dernière question. Kinshasa lelo. Autre baga kin label. Iloyo salité bosoto eza mwa mingi. Partout roleka boye, oh boye, koto boye. Tout à la boye bande kumsu bazoloba gouverneur Gentini Ngobila. Mbaka azosala malamu te fois longwa. Maître spirituel chaka aza congolais wa banda na Kinshasa à cause de la peine à moi contribution ya maloba na ye pour la ville à Kinshasa par rapport à la gouverneur de la ville. Ils appellent quand même conseil de la PC ministre la warrior. Ils appellent quand même conseil de la PC à la gouverneur Gentini Ngobila. Yemoko a une conscience naïve. A reproché conscience naïve. A mis ça la médiocrité. A reproché conscience naïve. A dans l'esprit du travail. Pour la quinoa, c'est que la vie va être beaucoup à l'époque naïve dans Wazalaki. À côté de l'histoire aisément. À côté de l'histoire na négmo qui a bien. Ben, il faut parler de l'info plus, mais message n'a eu à souka par rapport à l'émission, il y a des ça va
bato nyonso tolanda biso naza na barévélation ebele mpona mboka na biso ngai nakoki kodévoile mpo mboka barévélation ya mboka en quelque sorte ezala basecret d'état nakoki jamais koloba kopesa badetail likambo boye eza boye likambo boye eza boye likambo boye eza boye mais napesi kaka mwa bapréambule kaka après l'indépendance oyo ti tokóma décembre to avant tokota 2022 eza bamakambo moko ya bien te osala baperte ya vie humaine ozala mwa ebele mais makambo ebele naza nango wana na bombi yango mokolo oyo bato baautorité wana baoluka baprêter oreille bayoka nga nde baoyebana na nyonso oyo eza mpona mboka na biso. Numéro de téléphone? Numéro de contact na ngai ezali plus 243 99 94 95 816 plus 243 99 94 95 816. Numéro wana eza opérationnel na WhatsApp, Viber pe ezalaka opérationnel 24/24. Wana ezalaki maître chaque à Buna oyo azali maître spirituel tomekaki kotuna ye par rapport ya makambo ya mboka bosaboni massivement na info plus tokutani na numéro mosusu.